Wera nani? Maman la formateur. Yo ba pesi yo formation. Formation esili. Okino loba lisusu ba pesa 10 ans de pouvoir à buzoba. Ya kwenda mushine. Omoni na wenza ba ya kababwa kimongongo ya bile. Misiki ya tata wana ela. Ozomona sikoyo ekomi ko étouffer kombo ya le grand formateur. Ozo comprendre? Ve jaloux. Na lalate butu mobima mukolo na kendaki na mutuka ya ansi epa na ngai ansi luzolo. Impact ya nyama na quartier mobile. Impact ya nyama te papa bandoto ya mabe. Batu bazola nanga mitakala. Batu bala ndo mitakala na ndoto. Mitakala na ndoto. Balobi yo yebite ansa botema na famille pauvre. Yako peso mutuka biso na pesi biso mutuka te. Na tongo batu batoni ndeko na ngai. Ata yo moko so no mutako sakanela. Nga balobi na nga bamoni yo na station ozocha range bidon ya 1 litre. Ozocha carburant 1 litre. Te bongo so na 1 litre faut ba botola nga pona 1 litre. Très impoli. Mal répété. Alors pauvre ba comédien. Alors leader. Ba maman Château Rouge. Ya mikie ya minene wana nyoso ba mama na ngai. Ngamu ko na ko nyata Château Rouge na Suisse. Na Suisse. Château Rouge na Suisse. Na éviter. Oh, Château Rouge c'est à web. Na éviter. Château Rouge na Suisse c'est en Allemagne. Na Allemagne. Et en Allemagne. Ba maman Château Rouge na Allemagne. Et ça puis na Bruxelles. Oh c'est quand même déjà là Bruxelles pena. Ba maman Château Rouge na Bruxelles. Nenge baboya ki venjoka leka na sepela ki. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga. Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Pona moni mboka o c'est comme c'est na bato belé baningi ba jouer na esprit na ngai. Nzoka nga ba jouer na esprit na ngai te. Na bunana ba grand pasteur a minene ya mboko ba na mbongo ba na ba chaîne na télévision. Religion ni nga na sambelité. Oh yo ko bangisa ngai papa. Nga na sambeli na gimbangiste. Na sambeli na église des noirs. Na sambeli na les saints des derniers jours. Église asuka na eko sambela na de bonhomme. Oyebi soko lekima enjilo uti chango zoya. Église a mitakala. Okotango papa mutakala nini nga na monite na église. Toko kata na mituturo yo. Oporte nga plainte nga na porte yo plainte. O meke porte nga plainte nga na bimisi video fingaki mokonzi moko mboko na kiotika ngo na papa. Nga mutu na solo bato yo. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okende ko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kati. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bapekisaka moto kambonati na e soki ya boyi botika ye ameka nzoto e mama o. Nebisi wata na lobi ba o baningaki bakeno sala le marquir nga mutu na pekisaki bango. Lokola bayoka kite totika bango ba meka nzoto. Ba meka nzoto. Misusu esimba misusu moye simba ezate. Moye to beta masolo baba bindombe awa te pona koyako mamutuma mabe. Na kobeta masolo na bango te. Bindo mara sexa nyama. Wana za licholi. On chola muninga po nani na stratégie. Ba la coste pe bana ba sexa dégâts. Bo sikonga na olobani. So la coste ana succès bonga na olobani. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Bato là qui yango donc malambo est média. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye ko vibrer makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kobina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mwana wenge muzika poussa na tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Jonga Denga Ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 Oza Mobimba chez Jonga Denga Ndantaba yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Merci beaucoup bana poto bandeko bolanda biso partout à travers le monde. En tout cas bobengaki ebele, bobengaki vraiment ebele en tout cas. Surtout bana poto nde bo felicitaki Ansi Luzolo ndenga kabelaki ndeko na biso lité akanda mutuka. Lité akanda benginga, lité akanda bokomona akolongola bilamba
na minute nzoto alite akanda eza ya kovimba po abetami à la mort na masina donc mutuka Ansi Luzolo akabelaki eboti ba problème sérieux entre lite akanda na famille Ansi Luzolo donc boyoka ba détail nango tomoni pe na batite kaka parce que biso to confirmer te to na preuve moko te to ki il parole ba monsieur héritier ba kimi Espagne wana vraiment balobi wana amboka ba Cristiano donc moi bazonga ezate botoyo kika il paraît to beta mama solo belé conflit ya wera na Koffi Olomide ezo ningisa vraiment internet lité akanda bonjour Ken Piana fimbo na fimbo bozolanda biso na tango yo ya wenzambe tata pambola bino nzambe na kutanisaka bato na risque na liwa kasi nalobaki te likambo na kotika ngo boye te naza mpe moko ya motu oyo to mpe moko ya baye oyo balobaka mpe na mboka mboka eningani mpe mboka endimi koya na ngai awa keni okopermete nga na kobimisa nyonso mpo na moni mboka oyo c'est comme seza na bato ebele baningi bajoue na esprit na ngai nzoka nga bajouaka na esprit na ngai te parce que okojoue na esprit na nga tanke ki papa nalalaka esika oyo avie mataka air nyonso ezoningisa na mira ndako na masina siforko ndako na nge etalana na cimetière esika siko bazwya kokunda bato bakufa prison makala esi na kota yango na mboka oyo yo kobangisanga na nani na bunda na ba grand pasteur ya minene ya mboko bana mbongo bana ba chaîne ya télévision na bunda na ba grand patron o bana mbongo bana ba société na bunda ozomona ba preuve nazo pesa yo po mona ke awa ndenge na yebo na kobanga na nga mutu te préciser pété ozape parmi ba maître minene ya masine ozape parmi ba maître minene on a formé bato ebele na Kingasani wana na Changu tuna maître Tchura Mboma koyebisa yo tuna dollar boss aimé dollar mpanda tuna koyebisa yo akoyebisa yo lite ya kanda za nani ozape mwana ba pasteur nete Emmanuel Dodi nazape mwana ya ba pasteur pe na tondisama pe na molimo ebongo ba religion religion ni nga na sambelite o yo ko bangisa ngai papa nga na sambeli na gimbangiste na sambeli na église des noirs na sambeli na musulman na sambeli na Nkankar na sambeli na les saints des derniers jours na sambeli na Branham pas frère Branham na yebiye na sambela kuna oko laksange lo côté ozola na Ken Piana église asuka na eko sambela na debonom oyebi soko lekima enjilo uti chango zoya église a mitakala okotango papa mutakala nini nga na monite na église pona ko laksoke expérience nga na nango na vie na banga ka mututé na église a mitakala pasteur mutakala ba ni mitakala nkolo bana nyoto mitakala kande kona ngai ozomona Ken Piana na kobanga mutu te et puis ndenge na yebo na baki 2022 cha mutu bakata 2022 abangisa muninga ate kobangisa muninga zate 2022 cha mutu bakata toko kata na mitutu royo oportenga plainte ngabe na porte yo plainte c'est toi intimidation ba plainte to lingi yango papa eza plainte likolo ya plainte voilà soki yo porter plainte ngabe na porter plainte o meke porter nga plainte ngabe na bimisi video fingaki mokonzi moko ya mboko na kiotika ngo na papa nga mutu na solo bato yo naza accompagner yo kaka OK tata pambola yo na yi na 2022 oyo na ebisaki nzambe na teki deja nzoto oyo bino nde peuple congolais bobongisa cercueil po soki ngonga ekoki bokoti na kati ya cercueil tika tata pambola bino tolalaki tolamuki mbongo ebatelaka te mapango ebatelaka te mituka ebatelaka te mobatele eza bobele nzambe ngai yeyo merci mpo na confiance bozopesanga ntango nyonso mutakala na nkolo yeyo oyo bino bosepelaka na ye nalobaki 2022 benganga lidofolo na nkolo ate ye munene mata ekokweya te tika yawe nzambe tata apambola bino merci mutakala na nkolo benganga bongo alors to bana dossier héritier Watanabe parce que namoni ba page nyonso to ezokoma awa ba ministère héritier bakimi est-ce que za lisumu ndenge héritier azwaki bandeko na biso ba souffrir makasi na bamoya ya Kinshasa amema bango poto Ken Piana osana raison ponga pe na taliba page na koko linga te na tikela o charge o memango yomoko ebima lokwa yo talaki ba page ngane na talité te
na mboko naza na téléphone connexion eza banda tongo ti pokwa OK Aimé Panda dollar boss atindaka mbongo pona tia ba mega na nga à tout moment ozolanda Aimé Panda dollar boss atindelaka nga mbongo pona tia ka mega nazalaka toujours connecté. Merci ngai pe Boubou Liondela Likonzi protège o azana Paris atielaka ngai mbongo ebele compare bato mbongo te ngana lobby Aimé Panda dollar boss. Merci Panda dollar boss kosala ba jeté. Merci ya Boubou Liondela 21 ya anniversaire ya Likonzi protège tozokende ko fêter ngo na Paris mboko oyo komanante. C'est vrai ça. Soko lingi pe na sengi atie pe na liste. Ngai comme yozo luka poto vient na Boubou Liondela Likonzi poto na ndengwa na to ningo memelango. Eza mabete. Poto na ndengwa na to ningo memelango. Comment na Paris te? Il vient na lisu parité. Non, Boubou en tout cas ah. Na okende kisensu kota ba bina filé. Na omona lisu parité. Na ebiso vérité na comment ke kisensu kota ba bina filé. C'est OK de fêter 20 ans Likonzi protège na Paris. Ça va soki to kozo invitation et kozala pe mabete. Po mutu aza moyini ya muninga azate. Mutu aza pe na kanda muninga azate. Toko ya wana na 20 ans toko lia pe toko mela. OK. Mais nazo sepela mikolo na sécurité moko na moni bazo batela kofi Hein? Na kolandela. Na kolandela na moni pe société moko ya protection ezo batela mo pa mikolo na matanga partout azokende na kolandela. Kofi azu société asika. Na oyeba wapi papa na bina kolandela. Tant soupese ya ye moko. Azo saela ngo publicité. Tokoyeba ndenge ni. Kofi pa sali nzete hein? Oh. Ngana koyeba ndenge na bina kolandela. Landa. Héritier Watanabe moto na tembe Gogan tata pambola yo. Bible zoloba chaque chose a son temps. Ezalaka facilité na mboka oyo ba pesa mutu chance. OK. Na mboka oyo koko zala mutu azo pesa yo chance na munoko. Mais soka baluki na sima na mbeli ya munene. Azo luka ndenge ni na ko tubela na mu Congo. Na pesa trouble à 2022 pour pesa kitoko. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bibé surtout l'église. C'est bien moins un contre 100 mutakala na nkolo nako beta batolo lengwa na papolo na nyati yo nako isi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale lokote ken pia na landa. OK. Héritier Watanabe bale marquir Baké ko sala les marquis. Azalaki toujours fidèle. Et pas ya tata na yewe ranson. OK. Grand formateur. Grand formateur. Na ko koma kota grand formateur papa. Mokile ningani toko yeba. Aza grand formateur to aza grand formateur yi te. Ngane muna confirmaka. OK. Ngane mutu papa ken. Na yebi sakabino tala. Je suis d'origine Tchangumeni, mwana kingasa nya solo, masina kingasa nozomona, Tchangu wana nozomona ngainde. Papa ngana simbisa batu macheti na Tchangu. Na betisa batu na Tchangu na papa nazoko sayote. Betisa batu même à ta prison na ngai. Papa toninga to kabola ba district. Na ebisi o vérité mais na chaki na C. OK. Toninga ki to kabwa na papa ba oya koto botika la koto liti alobi bokoleka maya njili te. OK. Et puis nazomona ces derniers temps ba député ba ministre ba bourgmestre ba nani bazuya ko luka ba sadere na Tchangu sako tuna ngai. Mon frère nengo zo luka oya ko postuler na Tchangu soki ngana moni yote ngai mutakala na nkolo papa soko zilo bangai te contre campagne. Zilo. Boso je kokwa tsheli basi ko mutu muso sa. Soki je koko tala pesa mbote ozaka mwana mayele je koko ifa kende kuna ko mulumba na zelaka ye maboko ya kofongwama Sobe lobi na yebi pasi ya boloko. OK. Mwana liti akanda sekisaka na famille mobimba na bimisa je koko bimisa na 19 heures na prison makala. OK. Na bima spécial je koko mulumba papa je koko na kobosa na kaote na vina ngai
na robosa na yo te na vinanga na sa reconnaissant na acte yo sala. Merci na ADG Ricky Mwamba nzamba pambola bino. Merci na ba maître avocat nyonso obo sangana ka bolobi te mwana wa seksaka biso yango na yebisaka batu mokonzi ya batu aleki mokonzi ya mbongo, mokonzi ya batu aleki mokonzi ya mbongo, zalana batu keba batu bazanga mbongo nde batu bakotelaki ngai, batu na ngai nde baleki teleme bele. Papa nasali musala makasi na mboko yo, nasali musala makasi na mboko ken na silika makasi. Papa Jekoko merci asela ki biso pe morgue ya kitoko na Kingabwa. Papa Jekoko atongi morgue moko kitoko na Kingabwa keni soko za na tembe toke kako koto yo kama lili yo kobima. Oh papa soko koti okobima ka na malili wabike sala bien nga walanda biso bo senga atongelo pe chambre na pembeni ya moki wana sala bien makasi ndeko na ngai. Olioza na pembeni na cimetière batongelo ata chambre pe na pembeni na moki malili wana siko kote la ko pena sala nga kitoko makasi nga moko pe ko bana ko permettre na yeba banani bakufi na banani bakufi te. Voilà calcul bakufi nyonso na maboko na ngai nzambe landa wata bundi na mystique ya fourmi gogani mutu na tembe. Après les marquires bakei ko panzana wata kangama ki na fidélité ezana batu ebele ba yaki ko cha wata diabo wata longwa etikali kaka yo wata longwa wata zalaki sage tanga zo tuna nga mosana nzambe papa lobi ninga habité bible solo ba chaque chose à son temps zelo bimanata na yo soki awelelaka ko bima na époque wana papa me lelo oyo eninga kezala vraiment pasi makasi na yembela ki wata nzembo ni tunanga nzemboni ba pekisaka moto likambo mbala moko po ayeba likambo azali kosala ye ba pekisaka moto likambo na tina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto e mama o na yebisi wata na lobi ba o baningaki bakeno sala le marquir nga mutu na pekisaki bango lokola bayokaki te totika bango bameka nzoto bameka nzoto misusu esimba misusu moye simba ezate moye tobeta masolo bababindo awa te pona koya ko mamutuma mabe na kobeta masolo na bango te bindo mara 6 nyama wana za licholi ochola muninga po nani na stratégie ba la coste pe bana ba 6 dégâts bo sikonga na olobanini so la coste ana 6 bonga na olobanini te so la coste to babindo mana 6 nga na olobanini olobaka leki na yo nga na minute na leki même na Bill Kiton na leki Bill Kiton na 6 na mboko na papa yo laksanga ni na leki Bill Kiton na 6 c'est ko loboleki na seleo bo seleo telema na ngai papa tout na seleo to longo la sentiment mbwe sa bango ni songo zomo na bango na mbwe sa kufa komboka ndetika la chez méchant daba komba Bill Clinton ekufa na ekufa omoni loko ya lobaka mbwe sa kufa komboka ndetika la chez méchant yemoko landa na mystique ya fourmi nzamba eko sunga bible zolo ba chaque chose à son temps wata asali nzela na ye banda wata asala nzela na ye makambo nyonso ezotambolaka impact na impact nde balobaka mwana nyonso abandaka na 1 na 2 na 3 mabe ezalaka obanda na succès ya makasi ntango ezoshite ezalaka mabe me wata abanda bato ebele bazotya edute me yakangami kaka moto na tembe azoya moto na tembe botie libaya tobuki tolambeli moto na tembe wata nzamba ye kosunga premier tour akie na bamusicien poto concert aningaka beta kombata telema ebeta te wata yoka concert napesa wata omoni ngani naza boye eza mpona koyoka yo soni te ngai soko tuni bapaster nyonso baza ya tiangu na baprofete bakoyebisa yo nasambela trop mpona koluka poto nasambela makasi na vi na mataba mangengenge na mataba luzizila bangomba ya campus mpona koluka poto natikala kozwa poto te papa omoni orchestre ya wate ya gogani batu nyonso baza na orchestre bao babetaka sente bao babetaka drum bao bayembaka bango nyonso baza babola
baza ba pauvre mutu aza na famille ya bien azate Mishka na famille ya bien Mishka papa azoluka vite aza na famille ya bien Francis Dibaya pe aza na famille ya bien Francis Dibaya aza na famille ya bien azoluka vite aza na famille ya bien biso ape na raison akimukala nazokosa yo te bana wana esika osomi nguba ya mai bozomela na koka place akolela nguba okondima te ke bamusicien ya latine nde bato baleli ya nguba boye papa wata te bawata bayebi kopesa bato chance alobi te nakotala pauvreté ya bana oyo te papa nga na vanda na bamusicien nayebi soki so bosombi ka sikre botie na mesa bano baleka na nguba basopi de mabanga nguba pan papa okondima te bamusicien ya latine nde bato baleli yo nguba oyo okondima te sikoyo yo mema bango na mboka oyo babosana kure ekendaka babosana mai ekendaka soki bamusicien bakimi ekolekela ngai te na souhaite te toyoki nde bongo papa Espagne yo zo Espagne eza nini Angola oyebi kombe bakima Angola bayela biso portugais na munoko tozela biloko tozela bakodi eya te me tomona grand foyer wana ye na portugais na munoko biso tozotuna yaya tokolia portugais to ngosala biso nini na yango wana par rapport ya bainformation on a zui na confirme te mais na ndenge na monela bamusicien ya Congo na vie papa tozwa photo na bango ntango bazalaki na Kinshasa tozwaka na photo basali 5 jours ya pamba na Espagne papa koloba oyo baza bana ya ministre nini opesa bango raison te na opesa bango raison te mais naza ko expliquer ka réalité raison ni na opesa bango 5 jours ya pamba 5 jours ya pamba bamusicien bakomi chocolat beauté ngamo Nathalie wata zobetela bango siko parcours ya vie bapasi nyonso ya mona nenga baneko voyager nenga bakomi na bichi Nathalie nalobi te bawata foko féliciter bango papa yoka isi bana wana ta bakimi bakoko kima mena mituna bango bakotikala kobosa na wata te wana eza lokola mutu oyo sala mabe oyo boma okotikala kobosa nelongi na ye te bana ozomona ya latini wata oyo oh papa tika babinisi bato na kati ya sale na mindele babini mami mama yo mami mama yo sikoyo kokima ya bamusicien eza nango bato mosusu te babi ezaka mpiaka nde ezalaki na sali yango esali bakima eza mpiaka te eza bacousin na bacousine na baneve na baniese bango nde bato bazoyebisa bandeko na bango bamemi na bapoto balobi yaya soki ozongi oza zoba soki ozongi oza ndoki bandeko na biso ndi ya famille bato bazotia diabo ozo comprendre nzoka eza normal musicien akokende poto azongi poto mosusu ekoya yokasi poto asuka pe ya liboso wata kende na bamise yango wana toyebi te nga nayebi te poto mosusu ekoya nga nayebi te États-Unis mpe ekoya bapoto ekoya paseke bapoto eza ebele wata na kolongwa amema orchestre mobimba poto na ndimaka ye musicien oyo akokima mutu na ye ezosala te nalobi bien musicien oyo akokima seke mutu na ezosala te musicien oyo mpe akokima seke ayebi ke na orchestre azalaka néglige ayebi ke lokwana azalaka néglige na orchestre nabinaka tanto plutôt nayembaka tanto plutôt mpo nayemba fo entela azala te mpo nga nayemba soki akimi ye moko ayebi baraison oyo esalasa nini akimela tata pambola yo epuis sikoyo oyebisanga tunanga nini bato mpe bazosala lisu bamusicien bakima bien bato oyo bayaya oyo barata poto na wenge BCBG na wenge maison mère oyo babana koyebisa bango botikala baboya lelo poto ekomela bango pasi meke dutuna shai ngenye te ndeko na nga boko shai ngenga lela poto esusu mwasa yebisa etikala shai ngenge ndeka na yoka na masolo te papa ngani na abo na muta ba recherche bayaya oyo ya miziki ya kala o bakoli baibwalo te
te ngana te kombo ebola tete ebola tazolela Lobeso pe na moni azolela bazolela makasi wata palinga me mapata lobeso wenge muzika tanga ezalaki na moto nyamuka fie kende batala yo nga azoluka poto ata na ndoto arrête pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. ndeko na ngai dernièrement nalelaki ate na plateau nalelani poto naleli poto yo kasi ti yo kenda poto nga motema na ngeza kimia nakamwaka to bana bilobela nzela moko yo ke poto nga natikali mais amisa Fabregas neti bazali na raison to bandela bilobela nzela moko fetu ke nzela moko ndeki sinjora ke après 21 ans obimi koko na poto ti nanya kolula yo batu baomona ka oh koko asali mingi na poto nzoka ene poto sika danjora ndenga zana bimi koko na poto abimiko nazo bisa yo tala bojana sinyo sesila oh abana misiki na 90 32 ans après 32 ans de carrière tango ochana age na okoma na ba 52 ans siko yebisa ngai na poto ba omona nini koko koko oyo njoke sala vi makasi aumeli na poto ebi maloko neti abeta 22 ans na poto nzoka betika 5 jours na poto mabika mutu sa ke poto na kimukola kamwa makasi Poko kamwa njoka kamweli poto c'est comme si mutu mo ba ke na okufa na na omona na su poto tesko ko yango nga peso komelanga te na omona ka lokwa na okufa na okoma poto te c'est normal venjoka kamwa c'est normal azalaki muke bandal kita mata mais poto eso permettre ye akende Espagne akende Londres akende Allemagne akende Paris akende Belgique eso permettre a circuler kitoko yebisanga na Congo awa oko circuler wapi okende matadi mutu ko risquer na Kazangulu na Libulu kao okende boye na nzela ya nini mabulu eleki koto na nzela Kinkole o na nzela Bandundu oko risko tika mokili talaka venjora aganga na Kigali poto a Kigali poto a Goma poto a Bukavu papa mama ochanga pe na confusion ebate papa to mama siko yebisanga papa mama na tuna onanu ebandi bonio ke no benga Kigali poto Goma poto ndeko na ngai ngana kamwa ke o bandali c'est Paris na ya bandali mena kuta ba fulu moko papa na lela surtout na commune wana papa omoni biso na changu ndeto na cimetière Siforko ndenge na ba bandali koto yo ba sime ba fulu eleki eza commune moko eza na solo makasi na bandale bimisi bato belé et bimisi a leader na tiwera waza grand formateur bimisi bato na kati ya solo soto lobi to swata ba wera ba grand formateur to ke na bango poto na teste biso no to bimaka maladi moko typhoïde malaria 3+4+ yo kasi muto oleka muninga na maladi azali obi ke wera mama na formateur forma ba te belé ça va
eloko wana mpe tumi mboka makasi nakoloba Ok. papa tika papa wera nani Maman na formateur. nalobi no eloko te pourquoi bana wenge maison menge bozaka na batiti na agitation boy mutu pe na vie azala na agitation nengwana te na tuni na question na lobi eloko te olobi wera nani Maman na formateur wera. essayez mon corps reconnaître ngo Mazo reconnaître parce que albaye a appelé sa formation hein. merci na loba kasi bon nga pe na temba ko chati pour mutu abimisi pe bana ebele na misiki eza were c'est normal c'est tout à fait na confirmer pe na belela wera za le grand formateur pour toujours reconnaître wera ne mutu abimisi bana wana nyonso mais na ki impolitesse ya bana okomona mwana moko ake mupanza lobi bapesa 10 ans de pouvoir abuzoba oya kwenda mushina omoni na wenza matete babwaki mongongo ya bile ozomona Après sa formation. Sa formation alobi su bapesa 10 ans de pouvoir ya buzoba. Ok. Papa, je suis très intelligent na mboko yo. Je suis très intelligent ndeko na ngai. Yo bapesi yo formation esili okino loba lisusu bapesa 10 ans de pouvoir à buzoba ya kwenda mushine omoni na wenza bayaka babwaki mongongo ya bile na sando bampese babwaki mongongo ya bile ebongo na marquer na biso oye kapaya matise logo misiki ya tata wana ela ozomona Kabano bauti formation. Formation bango mo babalukeli papa siko nga na oloba mabe otelemela nga na papa moto na oloba biloko na sagesse moko très élevée ken otikala ko yamba mutu aboete ya makasi vraiment misiki ya tata wana elala oya papa wana kufa omoni muto bazobenga le grand formateur bongo ya le marquis etelema tididindi tindidindi etelema tindidindi wilo boum nzambe na ngai mutu asilage nzembo mo ave jaloux yoka te papa ozomona sikoyo ekomi ko étouffer kombo ya le grand formateur ozo comprendre ve jaloux fere mutu papa ngana banga mutu te na mboko ko selanga makama ko banga mutu te mais yo yemba ke loko te fere mutu ayemba yango eza lokwa ba musicien chrétien de ba contribuer bango na bango koto efo mai ka yembi salanga ina koma nzambe to yebi ke frère mai ka yembi biso to koma banani banzambe mais to yoka pichu mwanza mwana ya paka juma abimi abani koganga moto azakaka moto osomona ngana ningaki na confirmer na ngai na mutema na nga mobimba na bo moto na nga weraza le grand formateur pe lelo na confirmer kango mais loko esa ko étouffer ye mukie biyembeli yembela ya bana na ye eza ngai te papa même biloko na zoloba chura mboma aimer ponda dollar boss azo comprendre biloko mutu azo loba je suis très intelligent na mukuse wera za la grand formateur azala grand formateur te na liepe na ndaku na été lité akanda to monaki pe richa ucho yemba papa chéri jibe mpia na mokonza ba wenge est-ce que côté aneza moi polémique te ye mwana wera kendo yemba jibe nde mokonza ba wenge te na kota na terrain na lisusu na moni glissement za makasi bata maison mère bazakanda makasi bakotindela nga banzoi na likambo nini ndeko na ngai bongo tinda banzoi na ocréer kopo moko bo comprendre te mafuta nyonso na kati sala mafuta nzoi bo okamwa papa tika mutu na mutu asalela sentiment na ye na musique sentiment o héritier kolinga yemba
aza artiste atondisami na inspiration ebele so akoyemba wenge kufa ayembi so akoyemba papa sheri mokonza ba wenge ayembi soki pakoloba ke yantona ze loko te na wenge ayembi mutu na mutu azoyemba awa mama chala mwana yemba kyao ayembi po aza artiste abwakeli mutu te. Merci. Liboka batuteli pilipili so resilaka te soki mutu basakanaka na ye kosakana mpe esila te masamba kawe eza polele te tika biloko wana ko ngoko kawe zaki to ngoko tanga su na coffre te na sepelaka na kawo pena to ngoko tanga na coffre ken na ko tsona coffre te on sali sanga bêtise en sa sali singai te na ko tsona coffre te na bi na ko tsona coffre te na ko benga pe kolo na ngope yaka Ansi Luzolo landa te zela na nuto okende malembe na bi na ko Masekio de l'île sa salisa qui appelle Soka Rekufa. Tchaka bien épaula. Ansi nous pas tu peux Soka na moni famille et uti ko bete a lelo. Kolo karo pe na habité. Eza bien. Te. Na zo sukar na bandal te. Mutu nyonso ko benga ngana kitambo na bandal na ma campagne na Mofleri. Tolia to mela na kozwe suma kama mutu kate na bosa eza matricule la poto ka nzamba ko sunga ngai nzamba ko pambola nga un jour ozaka ata musicien meminga poto te e kozala ta na mama moko akomema nga poto e kozala na mwasi moko akotelema akoloba liteya osufri makasi zwa mutuka kende poto eza problème te ken piana tala na ka eza sika. Ah bon sana ngoni yayo yo ni ngopesa nga lisusu tenga na peso te ngopesa nga lisusu ndeko no ba ko botola Ken piana Ansi Luzolo ozani tokende na malembe Ansi Luzolo akabela ki o jeep bosoki ndeni na jeep yango landa Ken mukola liboso na komi na jeep na kati ya lupangu ntango na kotisi madame nanga ebisi ngalobi papa benga la police tolala na bango awa lelo parce que eko risquer ba kote la biso na ndako na ebisi madame na bité to sambelaka na zape muto na yebani tika la police avanda sala musala c'est mieux tozo ata ba téléphone na biso to ko lali certaine na la police za tamaya po to solo o mela maya aya na mai somba mai Ken piana na lala te butu mobima mukolo na kendaki na mutuka ya Ansi epa na ngai Ansi Luzolo impact ya nyama na quartier mobima impact ya nyama te papa bandoto ya mabe batu bazola nanga mitakala batu bala ndo mitakala na ndoto na sutuki na la musi madame nabi madami tala solo beza makamba solo bien nazoko sayote Ansi Luzolo na ebite ndeko na ngai papa biloko na lobaka sona na nzambe te mesi na kufa kala ponga kutu na banda koloba maloba ya mabeli boso na yo na critiquer na sengi bolimbis batali na nga na ndeni balobi te aza mwana malamu saka da yo solo ba makambu na osola tisanga be landa te tula muki na tongo madame ngana okasaka ngamoko muna olota bandoto wana batamitakala pi batamitakala ngo bande kwa Ansi Luzolo ba olanda nga mitakala na ndoto ngana tuni madame mama olali ndenge ni na esenga mutu kalobi papa na lalite na moni bande kwa Ansi bazoya ko bimisanga mwana na libumu na makasi nei komi tuna nga lobi Ansi Luzolo opesa kinga mutuka po sacrifier vie na nga tolika munini papa na ngai na lamuka na tongo bande kwa Ansi Luzolo batondelinga na lupangu ya live sikobo live boye papa nazo mona ngo
Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh ma na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto pesa biso mutuka yo yebite ansuluzo la botama na famille pauvre aya ko kabelo mutuka ya sika boye ngalobi bandeko na ngai botika nazo bandeko ansi pena bayaki bandeko ansi luzolo baye nazongisa mutuka zela te mutuka ka ndengo zwaki wana nazwaki misu na biso kei pe na bino na kei 10% na ngapo lakaki pe na lakaki da 10% na kozango esute te ke no landa bandeko ansi si babotolinga mutuka te lite akanda nga pena ifo pesa nga adresse ya bandeko ansi bazwa mutuka ans otuna nga soki otuna ki nga pe soki ko tekango ans osomba lupango na bane komituna ba question ngalobi mwana oyo ansiluzolo poto akena na mona yango clarité nani amema ye nani abengisa ye dekolanga komituna bongo na ndeni te komituna te mérité ko kende poto te mérité ko kende poto te na nini oyo asalaki po kende poto siko ansiluzolo na sala sexe na théâtre problème ezate ans ko kontaka lisu na vie na onteke yo kabela mutuka okabela mutuka te famille na yo nazoloba bien soko za na poto yo kangai soki poza na Congo yo kangai mutu ko pesanga na lota bandoto mabe ndenge nazoloba boye na minute oyo famille na yo bayaki ko botolanga mutuka esi bazwi mutuka bakena mutuka na tikali mamboko pamba bana poto bana mokili mobimba bana Belgique bana Londres botala ansiluzolo nenga sakani na vie na ngai anso ninga ko lekisa ngai nga mutu na simbiso kisa théâtre
soki bosima bakisa bateatre na bino kolatisa ngai te ansi luzolo nalingi ndenge bandeko na bazwi mutuka bandoto ya mitakala ekatana na vi na ngai tika kolakela ye mabeko ekontinue kaka mpo monaka mpe mitakala ngo olobaka motakala ngai bisinga ntanga monika biloko abongo alobi te papa zongisa motakala nkolo obanga so mitakala bangi mitakala wana eza mitakala somo zongisa na zongisa forme ndeni mitakala ozolota papa ya bana mikie ya mikolo mbangu ya bana basi na kokaki te papa et puis nazomona mitakala ngo banani ba artiste comédien ya basi na ya mibali bango nde batu bazolana nga mitakala tu bavaldi tambo sikoya bafamille ansi luzolo bavaldi tambo ya mitakala nde yozolota tala ans okoregrete ans soko oyaki na vi na ngai osakana nga ans okoregrete nafingaka mabe soki nalobi nasambwisa famille okoregrete kotouche famille te pardon omoni eloko ekotanga boloko mpo natushaka famille ya moto naotouche su famille ya ansi te bani basakana ngai te keni zelena fina na famille ya ansi luzolo ansi luzolo oyebaki famille eza pauvre yo oyebaki famille eza pauvre ansi luzolo oyebaki famille eza pauvre okabelenge eloko asika po bandeko nde bazoloba amama na ye na asombele mutuka te famille ya mwasi na ye na asombi mutuka te aya kozwa kaka yo mwana kingasani mwana masina siforko azwa mutuka pesa yo ansi luzolo keba na ngai ato moninga mpe na nzela kopesa nga mbote te po keni mpia napekisi nga po sino te na ninga nasambwisa famille na yo mabe makasi siko tomoni Denis Lesi atie photo apaote ansi luzolo plainte ansi yango asali so Denis Lesi nini nakotela siko nani kuna bapesanga mutuka epola koto bapesinga mutuka sika babotoli nazoyeba te nakotela nani bon moto akobanga mpe plainte na mboko yo aza te justice ezalaka ya famille moko te justice eza mpe ya basali na nzambe te justice eza mpe ya bacomédien te babi ansi akenda oteka mwana mwasi mwa bo apesa exemple ya mwana o Denis Lesi atambolana mwana nini oyo penyene barigo king omoni buzoba kosangana na bana mikie omoni nge sukaka mutu lokola ans na ya Denis soki ya Denis akangisi ans ozomona ekobimata kitoko mukie te yaya akangisa leki awa nga ntango bakangisa ngai epesaki soni bakomi koregete balobi papa mutu oyo mutu esalaka te aza zobo kangisi ye mpona nini ozomona teke yo na ye bokokani ekomi ekobima baforme moko ya bongo yo oza na mbongo ye aza na mbongo te bilobela nyonso wana alobaki zwa kaka bengai yaka chwa otangi opesi ale longwa na misu nanga akokanga munoko akolongwa moma yo ozozwa mutu ya maboke otie na boloko yo pokomi mutu ya maboke epesaki mpenza kitoko neti ngai franchement naloba ngo vérité soki otienga na boloko seke okokai na ngai nzambe seke tobimi kaka eloko moko yo mpe lata tenio ya ble faut contrôler le langage. Faut contrôler le langage. Faut contrôler vraiment le langage. Comment muto? Comment muto? Comment libo soba kangangai? C'est bon plainte ba seli ans. Ansi luzolo, il y a des naissances en relation hein. Ansi pas le bien zoya semaine prochaine pour y aller une intimidation té. Problème exacté. Abi y aller une intimidation té. Ansi alinga intimidation té. Ansi luzolo, moi na poto. Alobi ya roki mara so ka fingi président ou bien mon conjoint mboka mais un pasteur a roki ma été. Ansi ko kangama. Ansi luzolo na ebisio soko chema kolo awa ngana ya Denis to kokangisa yo. Na côté li papa nanga siko. Yo nani? Na ya Denis Lesi. Papa nanga c'est mon père. Ngana ya Denis siko tozo kangisa yo. Bongo yo loba masanga pesa yo bato avimba babumbu. Obi masanga neza respect. Bato bamela ba sepela. Na loba na sa kwiti. Nga sentiment mutuka. Na sentiment mutuka. Elengeleki etini nga siko na boma koto yo na kumisa koto nzoka. Ngo za ma lilia.
malili ya nyama na saisa bazo melisane ba comédien soyiboy ngasiko na mituna ngabi awa pesi nga range c'est ka tikali ne loko nini mutuka na musuba benga ni hamburger nini mutuka mweza lokwa na komba biloko akolia hamburger nga nzambe na ngai tala yango fo validia za la ka pembeni na yo po mwana mbalu wana azape mwa mayele kolongone pembeni na yo te mokile zotala validi tambwe hamburgini lite akanda famille ye baye ko hamburgini alors lite akanda famille enseye batie des ordres au libéral bango ka mutu kango na malembe ovio benga la police te na benga ki la police na bengi ba témoin na monike na komi ko sambwa mutu kezolo tanga ba ndoto mabe ndoka ngani na sala ki buzoba buzoba na ngeza ni moni tangu na swaki mutuka fona rapidité mbala moko epa Emmanuel Lidodi akata ba singa nyonso ba ndoto mitakala na memaki pe Emmanuel Lidodi te ale tala ninge sukelinga nzoka soki na memaki mutuka wana ansuluzolo tangu kaka pesi na lobi keni kenotika ngana ba franchi kuna ba franchise mutuka oyo pe Emmanuel Lidodi eninga kezala bien ngai mbar moko na esengo na komi na bar moko ezana prince wana na Simoni Kanda na che mutuka mopanzi boki omeli boki na telefone ma boenga na mona ansi foko benga tese famille zui acheloka mutuka musu na nini acheloka mutuka mususu bengai wane ko buzoba komi pena buzoba ansi pena tenga pe sala nga bien te parce que batutu ba féliciter ansi pa na ngai e ko sala bien te mutuka pena kitoko bo apesa kiyo olongwe na via bato ya makolo et pese sengo même na kingasani nzambe na ngai nazuye ça va vina ngai et comme na nga jouer mutu nyonso asaka na nzambe sala ngolu mwana mbalo ya mana pese rapport na ya mutuka na ye na lala te ken butu mo peso ki mutuka ansa simbisa ki awa to ebi pe ko mutu na boy pardon tika na zonga ndako na kimia tika na zonga ndako na kimia awo yamba te ayebi problème azana ngo lelo ba famille na yeba che musukusu awo yamba te ansa zaka bobenge mba mo yambi ako yamba te ayebi problème eza ayebi bandela lisusu bandela na nazo bandela na bandela kaka parce que ansango tozo bandela kaka zela ngakuna kaise ngabi answaza mutu malamu na action ansi asali na sutuka ataka mususu na maya te acha logote acha mutuka te atindela chambonga na espèce na ego comprendre que na mboko batu bayebi ko jouer na esprit batu bazali o jouer na esprit na ngaka ka boyo pesinge loko menzoka anse lozolo maintenant na lité akanda zo baba ucho botole mutu ko pesa ki wendeni ndeko na ngai yo za na poto me papa nga mutu ka banana zwaki na butu na lalite na loti bandoto mabeba ta mitakala bazola na ngai to koma na tongo bandeko na yo bayeba eko botola nga mutuka balobi yo yebite ansa botema na famille pauvre ya ko peso mutuka biso na pesi biso mutuka te na tongo batu batoni ndeko na ngai ata yo moko soki mutu ko sakanela kombo nini ya ndeko kombo nini te ko tuna nga kombo nini to yebi bandeko na yo bien oyebi bandeko na yo bien nga balobi na nga bamoni yo na station ozotia range bidon ya 1 litre bongo so na tie 1 litre fo babotola nga mpo na 1 litre yo kabeli nga mpo bana okontrole na nini na otiela 1 litre très impoli mal réputé pauvre ba comédien alors leader nalobi ya Ken ouais yo za na jeep est-ce que jeep wana yo kenda kotia carburant mpo bakadafi tokenda na station te nakenda na station est-ce que wani za makambo na ye bamoni azotia 1 litre mpo bakadafi na victoire est-ce que eloko wana est-ce que kopesa moto akabeli eloko esengo te malite akanda yo pe 1 litre aza azoyoka yo Emmanuel Lidodi apesa mutu akontrola carburant nengo chaka balandelaka olandela ndenge nini baloba faut ça entretien faut chaque essence ebele po ekufa noki te
nayebisaki ye na okende nayebisaki esala entretien basenga $300 entretien mais bazoyebisanga oyoke nango omemango so epo mécanicien mo na machine wana basala entretien aussi ontaka nini place bakenda na range ezali eloko yango akobomango avant peut-être bango bamoni esimba na ye te mpo entretien eza $300 aye nde botindi baya obotola ngai alobi batindi mutu te mais alobi aloteli yo bandoto ya mabe ozobimeye mutu akala ngai ngai te wana ngai te nga napesa benga bandeko na yo esi bazwi mutuka benga bandeko na yo esi bazwi mutuka boza batu mabe bino bacomédien boza batu mabe yaka awa ya deni azozela yo plainte ezali baokanga yo na plainte likolo ya plainte baokanga na problème baokanga yo bino mibale fo bakanga bino mbale bopesanga biloko bo oyo koto apesinga epola oyo koto abotoli baokanga yo tosawa baolukelo moto kasi na obenga batafami bapesa moto osaka na ngai te anso kofinga makambo asali te papa kata ye elongola pe lono ya ofinga ye pamba anso ningo osaka na ngai naokwesa telefone na opamba na onyata moto mbata papa za calme ko impoli zala calme ko ansi na ofinga eloko asali te jite akanda za calme voilà na kati appel yango kasi mais yo père membre pe bapesi oyo eloko eza cher ye pa asombaki yango cher mpo ya awa bamoyen te bongo 1 litre ata yo moko bon 1 litre pena ata yo moko opesi mutu eloko otyeli ye na bato asuivi opesi mutu eloko otyeli mutu na bato asuivi yango na boya kozwa na nga mutuka ma campagne mpo so nazwaka ngo me ewe esi bakunda ngai entretien mpo ki oluka mécanicien entretien bayaka bakenda place ya barange tika pardon naboyi pardon merci c'est Apolline Lumumba RDC Monde patuka pangala chez Djonganga Nataba bato bolandi biso vraiment ebele Eliezer bébé de la presse whisky wishia en tout cas tokomi na biso na suka parce que lité akanda zobota ba compréhension moko na yebite lité akanda message no asuke kozala nini pona bandeko baolanda biso peut-être bandeko msupe baza décourager kotala ndenge basepela ke lité akanda zwi mutuka batali lisusu mutuka ngo famille botoli message no koloba na ba sœur Pauline Lumumba ba vieux lizo mbata kokwa Rafati Makizembe patron bana Londres azolanda yo tokaba na logique tokaba na motema moko OK tokaba pona besité tokaba te poto zwa succès eza na bato ebele na minto bazokaba biloko ya minene bazolekisa yango na TV te kongola komi po akabelo eloko fo balekisa na télévision eza mpe mabe te mpona biso bato tolula télévision mais tokaba na ndenge solo mpe na ndenge ya vérité merci mpona Yanson le roi de la forêt le grand formateur nzambe apambola yo merci na hérité Watanabe Goga ni moto na tembe ndenge asepelisi mboka na ye Congo alongoli bapauvre awa na niveau ya Kinshasa pe amemi bango na Espagne nzambe tata apambola ye yembeli nzambe olandi générique ya kofia yembeli nzambe oui suka na générique koyembela nzambe eza nango mabe te mais kotika nde mabe eza très important ozolanda nayoka lisu nde baplainte te contre ye koyembela nzambe eza mabe te oyo eza très important na biso na vie na biso bato totika nde mabe ya solo wana na bakisa liso eloko moko namona ba ekamusaka ngai te namona ba Nathalie Makoma après koyembela nzambe napesi yo nde motema nanga yo moko yawe salela yango après suka nango ake kosalela yango na baboîte na bahotel baplace ebele tomoni Nathalie Makoma santé eza so bien te bato mosusu baloba c'est comme moto ebouge soki ndeni asaleli tai kosa asaleli tai me babiloko wana eza kosangisa nzambe na mokili ebetaka mpe bongo na état de santé nzambe na mokili basakanaka na ye te depuis bayema na papa wema nzambe asilika makasi alobaka kokondisa Nathalie Makoma wana nayebi so makambo ya solo merci beaucoup tosuki wana opesa mwa dédicace baza ebele bazolanda biso bisika bizwami bino mais soki tamisi Pablo Kitambala eloba Valdi Tambwe kulutu okenda wapi
te ezaka un petit déplacement akozonga. Adel Jogo azolanda yo. Adel Jogo Bago danger. azanani. Ah tika papa. Koboka ba kombo wana ta Adel Jogo. Ah bongo yo ba pesa ba kombo ya mso ba Placide Ebio batabambongo. Placide Ebio. Restaurant business class. Restaurant business class. Tika. Chez Jonga nganda taba. Jonga nganda taba. Ah tika papa nandimaka mutu bindimela te. Pourquoi Arafati Mutambongo ebele alors? Pourquoi Arafati Mutambongo ebele na Londres? Voilà. Lukuta papa. Lukuta. Na yoka kaeka meno na melata maite. Nani mususu? Jimmy Bela pa na mbongo te. Jimmy Belau. Wana nde na ndimaye. Lipasa bambongo pa na mbongo te. Lipasa bambongo alakanga akokisa te. Lipasa bambongo alakanga akokisa te. Atinda eloko te. Jimmy Belau ya akokisa maloba na ye. Merci na mokili mobimba mutatindela nga mbongo diku ya ebele kolega lipasa bambongo azalaka te. Wana yo ngana zwate. Lipasa bambongo nzamba pa molona bambongo na yo. Mokolo mbongo azoli mbongo na ye. Na bo sanité papi bunzi. Papa français mais c'est les français na kati ya France papi bunzi nzamba pambola yo. Yaya nanga bisika bizwa. Tala bena vie Luizon Afrique du Sud. Luizon Mbata. Te anyamuka. Luizon Mbata, ve Luizon Mbata. Ayoka na comme bien. Ayoki na comme na kati ya Jobu ya ke Lubumbashi. Te yaza na Cape Town. Wana confondre. Na Cape kasi yango na te. Eh Luizon Mbata na mbango so ayoki kana oya mbang tokotale tour. OK. Mnani mususu. Merci Tosuki ana Prince Yaweli aux États-Unis. Aimé Ponda. Dollar boss. Aimé Ponda, dollar boss. Tata Pambola yo kulutu Aimé Ponda, dollar boss na nyonso zo sala. Nanangimbi pe na France. Nanangimbi. OK. Azanani. Moi simo asala makasi. Nanangimbi. Asala makasi. Apesa kambongo trop soko ozolobela. Nanangimbi. Nandimite rate bato ya mbongo ebele ningi na oloba bona na mbingimbi a comprendre que na ana besoin asala ne quelque chose eliko batenga na telemeli na ngimbi parce que ba sœur Pauline Lumumba bakoyoka mawa ke non Pauline Lumumba ya zawap ana Suisse bakoyoka mawa ke non to sunga Suisse kwea Suisse na ngolelo comme afi du public yene muta forma batebele na makambo internet Didier Masuki soki nzamba sungi un jour bakosala penga pe na koya Suisse kotala bino boyi nanga bilobele ekoya okoma boye na moyena leka na Château Rouge ezate ba mama Suisse dolokodo ya leka na Château Rouge ate soko boyi ba mama ya Suisse ba mama Château Rouge ya mikie ya minene wana nyoso ba mama na ngai ngamu ko na ko nyata Château Rouge na Suisse Château Rouge na Suisse na éviter oh Château Rouge da web na éviter Château Rouge na Suisse te en Allemagne na Allemagne en Allemagne ba mama Château Rouge na Allemagne eza pe na Bruxelles o se kanga te ezala ine Bruxelles pe na ba mama Château Rouge na Bruxelles nenge baboya ki fenjoka leka na sepela ki ba mama Château Rouge na Bruxelles ba sakana na Italie sala boyeko bon na mukuse ba mama Château Rouge na Italie nzamba pambola bino merci nenge baboya ki fenjoka aleka na Italie na Château Rouge Château Rouge na évidence que après Château Rouge ça na Londres na quoi majesté Château Rouge na kanso zokoso yebi na mozokosa rien Château Rouge nde yango wana pena na Londres Château Rouge nde na kati ya Londres na quoi majesté na mopanzi bon mukona koya na ko visiter Château Rouge na hôtel à peine ngam so majestéri eza wana tata pambola biso. Merci beaucoup, merci. Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
Fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.